nazozela peine de mort ya Katumbi, nazozela peine de mort ya Kabila, nazozela peine de mort ya Kagame. Ndenge nazabo tangu nayoki sango ya liwa ya noko nanga Chérubin Okende mbala mukona lobi non, ça c'est sa famille politique. Moi-même j'ai dit ça, mais na propos na lobaki deux parties na lobi ce qui est ça pona ba divergence ou bien ba conflit ya ekolo na bango te entre batetela na batetela te. Et ça na parti politique na ye. Lettre wana eza lettre trop dangereux. Ya kokima na mboka. Soki oza na mwana kombo na ye bandi na ka longola kawana. Eza lettre ya bien te. Tala Kagame, tala Katumbi, tala Kabila, mama yake ya mama. Ni. C'est ça. Est-ce que aux amouana mouké pesa aux anga pour comprendre j'ai simple que Katumbi Moutou allié Chérubin Okende parce que ça point de presse la Chérubin Okende point de presse oyo président ya cour constitutionnel à Sali lobby il a énuméré à lobby Koutou il a tweeté mais après là il a effacé son tweet parce que c'est un homme d'État. Oyo ya lobi que Katumbi nde mutu asali makambo oyo mpona kolakisa Félix Katumbi soki otali bien peuple congolais fongola matoi fongola misu. La chaîne est non alignée. Sur la moi si le na plateau na ngabo mona ke na zanga moko te na zana ndiko nanga eza pe tout va juste la biso de tout na ngai ici ele ko za deuxième to troisième fois la biso de tout na ngai comme oye bimia ba criminel aliwa batu ba drogue les soucis ba kisami les soucis yo ko nani ya biso ko développer na ndiko moi si oyo nyonso kona ko simi sa mkonza mboka touche balingo mesimi sa bango moko touche wote c'est ok comme vous présentez le bossa balingo les soucis nana pour se présenter mais yonde mutu troisième émission yango yozo retenir ka kombo na ngate eza bato mosusu ba s'abonner déjà sur OK bango ba yebi balingi ba yeba yo kombo na ngai eza patience mama patience nous allons ma patience peut développer toujours pas problème oyo ya liwa ya ministre na biso ancien ministre na biso ya transport Chérubin Okende mulingi papa na biso merci beaucoup eza pasi noko na ono aza noko na ngai mais eza pasi atako aza noko na ngai azala kata noko na ngai te mais c'est mon frère congolais c'est ça de père et de mère n'oubliez pas il n'est pas étranger dans mon pays mais c'est lui le propriétaire de ce pays mais nayebi te tolali tolamuki actualité dominée par la mort ou l'assassinat ya Chérubin Okende oyo akufi ngai na yo toyebi te ntina akufeli mais tozosenga kaka na justice ayeba kosala mosala makasi mpona kolakisa biso qui est l'auteur ya assassinat oyo ya Chérubin Okende epuis soki tolandi na kolela ya bandeko mosusu batolela na kati wana kete moye toloba eza te moye baloba eza te me bakoloba moye baloba eza te parce que eza en public mais ntango bakozala liboso ya bakonzi mosusu ya mboka bakoloba epuis ata nano balobi te mais tout peuple congolais qui réfléchit qui analyse bien la politique asi azwi réponse ya liwana ya Chérubin Okende réponse eza ke euti wapi tosi toyebi kote euti
tellement que basali yango bayebaki je wana ke ekolaka gouvernement likambo wana mais esali échec na Canada parce que bato mosusu oyo bayebi makambo te bazozwa bango en otage baloba parce que balingi baloba. Mon frère, si je ne t'aime pas, je n'ai pas droit à kokosela o makambo. Je ne t'aime pas, je t'aime pas. Je reste à mon côté, dans mon coin. Toi aussi, tu es dans ton coin. Mais je n'ai pas droit à kokosela o makambo. Mais, bamususu ba o bazana petit esprit, kolobete, Félix est Moutaboumi, Félix est Moutaboumi. Je vais te dire une chose. Félix Tshisekedi, son mandat ou son pouvoir, et ça, il y a beaucoup de douter. Félix Tshisekedi en soi, si tu le regardes très bien, c'est un homme qui aime tout le monde. Il n'aime pas voir le sang couler de ses frères ou sœurs de ses pays. Félix Tshisekedi osali mbeba malamu justice akanga yo ajige yo soki ke oza na mbeba okota mpenza osala boloko me politike na ye eza ya koelimine moto akufa te eza biloko ya kabila na bakatumbi bamemeli biso na bokolo banani bakabila na bakatumbi soki otali bien peuple congolais fongola matoi fongola miso les pays banguna ba étranger balingi bazwa pays en otage donc bango bazosala ke na mandat oyo ya chef de l'état ekende nango bien te ekende bien te mpo bayina ye parce que balingi te ke de père et de mère adirige mbokolo baza mpe na force oyo bango baza kozwela baétranger wana balingi bazwa mboka en otage balingi badirijaka kaka on veut t'effacer toi de père et de mère moi de père et de mère susi na bango yango wana sikoyo tala ndenge baye na liwa na ye olala babeti fo babeti je lokwa bana mike parce que soki olandi point de presse te point de presse oyo président ya cour constitutionnelle asali lobi il a énuméré alobi kutu il a tweeté mais après là il a effacé son tweet parce que c'est un homme d'état oyo ye alobi que katumbi nde moto asali makambo oyo mpona kolatisa Félix par après aye kosutenere nasi alobi c'est un homme d'état. Mais déjà message je sais que va télécharger déjà. Payé à expliquer biso bien. Ça y est pas en danger te na azana danger te parce que atindeli bango baza trois ministres. Atindeli bango ba invitation parce que tango ba démissionnaka wana basalaka ba déclaration écrite. Il fallait bakende ko expliquer na cour constitutionnelle parce que bango pe bazaki na kati ya gouvernement. Mais ndenge nini ba démissionnaire basala pe ba déclaration oyo bakende ko éclaircir par rapport ya ba déclaration na bango écrite. Ezalaki problème ya koboma mutu te. Et d'ailleurs, ye apesi akende ko répondre jeudi na 11h. Mais un proche ya Chérivé Okende a se présenté mercredi à 11h juste pour dire que non, votre client viendra répondre à 11h de vendredi. Balobi, il n'y a pas de problème, ça va. Bandimi na bango. Bon, sikoyo. Toye koleka 16h kaka mutu moko wana. 7h kaka mutu moko wana. 8h si c'est 16h, 6h qu'on nous parle kaka mutu wana. Abandi kobimisa ba propos, yende mutu aye ko informer bango ko non. Abimaki lobi na mutuka na ye bamoni yango na nini na poids lourd. C'est lui qui informe la cour constitutionnelle. Écoutez. Et puis garde du corps na ye talandenga zolo babilo ko tsoba na kozongela wana te parce que aussi boyoki yango. Vous allez trouver que non. Ah ok. Ah d'accord. Garde du corps à Zolia Mono.
garde du corps atikaka munduki ke epa ndeko na ye police ou bien militaire bakozala bazalaka mibale akoki kokende kosuba mosusu akoki kotikela moninga oyo aza na ye na kati ya mosala mais yo oza na moninga oyo boza na ye na kati ya mosala te comment tu peux vraiment otika munduki na kati ya mutuka soit disant o patron atindakinga oh non wana garde du corps ntango na bimi boye na tuni na constitutionnel wana akei na mutuka ntango akei nango bakei baenleve na kati wana baenleve na munduki azalaki na chauffeur mais yango tozomituna azalaki na chauffeur azalaki na naye na kati oyo ye moko na vola kasi baoyo baenleve wana baenleve na mutuka baenleve na mutuka yango baye koboma ye na munduki nango etikalaki na mutuka. Nous ne sommes pas des bébés. Vous allez vite comprendre que na kana bango moko bayebi eloko basali o comprendre tango papa azoyebisa ye président ya constitutionnel greffé alobi oyaki déjà awa na 11h oyebisi biso ke akoya korépondre vendredi à 11h mais devant et vient oyo ozobeta awa eza ya nini? Est-ce que oza mwana moke mpenza ozanga kocomprendre je wana je est simple que Katumbi mutu alie cheve okende parce qu'aza kasayen oyebi ke marche oyo bango bauti kosala awa oyo bakangi bango baza bacivile baopposa mais bazosala marche na baminduki cible oyebi azalaki na mokolo wana bato na ye bazalaki na munduki cible azalaki baboma joueur wana pour toute raison ekoma na motu ya nini ya Tshisekedi ngai nakoyebisa balandi oyo baza kolanda biso te bandeko na biso bazolinga te développement ya mboka d'ailleurs nakobenga bango bandeko na biso te parce que baza baétranger bazolinga de avancement ya mboka na biso te bazolinga bote ya Congo emonana mpe na mokili te ozomona parce que eloko ya monene oyo toza kosala toza mobilize mpona jeu ya francophonie 6e jeu de francophonie oyo bapays mosusu bakomi kotinda bato na bango makambo ya minene kosalema awa mais balingi yango nyonso oyo balingi balakisa la face du monde que au Congo il y a l'insécurité. Est-ce que vous imaginez? Moi ça me fait très mal. Ce qui oyebi na bapriere na yo ozosambela nano ozwata ya koidentifie mokuna te eza pasi mais si aussi oidentifia ennemi na yo iya moyen ya konfronte ye ya koreunir biloko nyonso bibundeli nyonso ya konfronte ye Félix Tshisekedi ayebi déjà ennemi na ye. Qu'est-ce qui nous reste de l'affronter? Qu'est-ce qui reste moi na mboka Fachi Beton? Nini esangi toyebi déjà munguna to identifier ye. Qu'est-ce qu'il fait encore dans ce pays librement? Il circule librement. Yazo tambola malamu bana na ye bazawa te mais yaza kolinga bana bato bakufa. Bana bato bakufa. Omoni ata makambo bazoloba oh insécurité mwana mususu mwasi bamoni ye na tongo ya lelo oyo tosalema tolesa image yango ezali oyo esalemi na beatu oyo esalemi wana mwana mwasi badroge na kati ya papanga na kondima biloko wana te nazondima yango te epuis na kati ya keche yango soki toteli banda tomona baafishe ya nani ya Kabundu Walisa biloko naza moto ayebani mais nyonso mais ye mpe akoki kosala eloko wana te biloko wana eza bato ya opposition baza kosala baza ils ont tout un réseau
réseau na bango wana eza bien préparé ozomona bastratégie na bango wana bazotinda mutuka batindi na mwana mwasi badroge ye basirkile batindi mpe na bato na bango bakosala ke bakangi mutuka wana bato oyo bakokoma liboso lokola bajournaliste kaka bato na bango kaka bango moko wana bato na bango me bazosala siko ntango esali ka boye peuple mobimba ezala libanda oyo tala okongo tala me jei ya opposition eza je na bango. Moi je vais dire eza makambo réel te eza bulu moko oyo banini baopposa basali siko déstabiliser le Congo nakokoma kuna naloba nanu toza na yo awa tozala na courte mémoire te tokosanaka makambo te toza na yo awa eske oyebi bapropos ya motu oyo soki oyebi ye okotanga ye kombo baoyo bayebaki ye te bayeba oyebi motu oyo alobaka nini tokosala par tous les moyens ya koseme batrouble bainsécurité pour empêcher Tshisekedi de travailler. Mosusu aye koloba nous allons paralyser ces pays oyebi batana yo soki ozobanga kotanga bango nga sikoyo nazoki nazobanga te parceke na bavideo na bapropos na bango ezalaka na telefone awa eza oyo alobaki ke nous allons paralyser le pays eza Shadari oyo alobaki tokosala tout pour semer le terreur l'insécurité pour empêcher Tshisekedi de travail mozito oyo abomaki boma nyoka boma mulu batika nyoka fayulu bango nyonso tu nani moto ayebi bango me biloko ya ndenge wana tozotika kaka me mboka ezokende na kokufa na bapropos ya boye na balangage séparatiste ya boye tozokufa lelo bakomi kokosa je oyo bango basali nzamba alalaka te mon cher yo kokende koboma motu kuna ozwa makila na ye oya kopakola ngai ke pasase moto abomi te nzambe akotelema okanisi moto oyo ya bible nayebi te soki eza ya solo Potifar mwasi ya Potifar ntango akoselaki Joseph makambo ke aviolenga Joseph abadu atushaki ye te me mwasi wana moto ayaka na envoûtement epe mwasi ya Potifar soki Potifar wana me nzambe lokola azalaka juste eyaka koyebana kaka ti lelo biso mpe tobotami baoyo bakoya kobotama baoyo bakoyeba ke bakoselaki ye tokome makambo oyo ya bango kutu elali te le même jour bato base rendre compte ke eza bango moko me nde omoni bango batelemi mbala moko nukondano evala Tshisekedi abomi azosilisa Katumbi azotelema azoloba Katumbi akeye na Abidjan ke akei koasiste na ayebi ke mokolo tel ere tel bazobomelanga nyama na ye ya Kasai Sherbe okende merci pouvoir ozoluka ya makila nayebi te soki okozwa yango kaka soki nzambe oyo ayokelaka bakongole te e soki yo oza congolais conscience na yo ndi conscience ya moto tu peux tout faire, tu peux tromper tout le monde, tu peux tromper le monde de mais sauf que ta conscience trompe ta conscience na yo te mais yo pe conscience na yo moko nde kosala ke ejuge yo nzambe pa juge nde biloko tomona na mboka na biso toza kotala boye tozokende wapi. Il fallait faire na gouvernement na ye mobimba batelema likambo oyo toza deja na moto oyo abomi Sherbe okende moto wana tolingi ye ndenge abomi boye
bapesa ye etumbu ya pene de mort babeti ye mpe masasi oyo babeti echerive okende. Mais comme va preuve. Mais la Bible dit quoi, mon cher? La Bible dit qui tue par l'épée mourra par l'épée. Katumbi a tué par arme, il faut le tuer aussi par arme. Ah, biloko akoye ngana yebite. Kabila a tué par l'arme, il faut pe batbomaye na munduki. Kabila bomi trop, à ce continuer à bomati lelo. Qu'est-ce que Kabila est en train de faire encore dans ce pays? Le peuple congolais baza kolala. C'est une affaire de Tshisekedi. Mboka na bino ezoke. Oyebi. Tango Etienne Tshisekedi akufaki champagne melama na kaya Kabila babosha beba lambere mende ba oyo nyoso wana ba mela champagne na nipa kosakana te. Awa tokosala 100 ans na pouvoir. Oyo vieux oyo acha biso panzi likolo. C'est ça. On comprendre, hein? Champagne et melama. C'est toute ma première fois. Namona penza liwaya mutu batu baza kosepe. Et puis liwaya mutu nini? Mutu yo juste défenseur ya mboka. Un sauveur. Mutu moko zana histoire moko impeccable. Mais bango bazo sepela au lieu balela ke après hier. Wana tangu bango bazo sepela kuna bazo mela champagne kotoyo na butu Kabila zo ko planifier ndenge na Kagame ndenge nini ya koboto la mboka. Oh là là. Mais Lambert Mendetela Boshabe tela le professeur Babati bazalaka mboke zoke tous les professeurs oyo bazona baba professeur ba français belé matata mponyo oyo matata mponyo n'est pas intelligent. Ki professeur ba pesa bango na tango ya Mobutu ya Kabila wana ba pesi bango ba titre wana ba sepeli pona champagne parce que Tshisekedi akufi kotoyo na butu Kabila na Kagame baza ko planifier ndenge nini bakozwa Nord Kivu bakozwa Goma ndenge nini bakozwa minere ndenge nini bakokotisa ba Rwanda na armée na biso ndenge nini ya koboma armée na biso babomia armée. Mais bino kuna na champagne na musique kimbuta bayemba yena ba musique wana nde bien babo shabe balobi nzambe likolo bango na se memboke ezoke armée na biso ezoke richesse ezoke bana mboka ya makasi baza koboma bango bazoke mais bango bazomela champagne parce que Tshisekedi azali ni akufi. Mais Nzambe oyo alobi te toyembaka Tshisekedi maboko pembe bilamba pembe makambo na ye nyonso eza pembe aboma te ayiba te. Oui, jusqu'à ce jour Tshisekedi maboko na ye eza pembe. Yokende koboma oya kosalire okende kosimba babuchafu kuna nga mutu naza propre awa oya kobebisa nga maboko na nga ekosimba te. Mais comme tu peux tout tromper, tu peux tromper le monde, mais un seul que tu ne peux jamais tromper, c'est Dieu. Nzambe pe alalite, animba kate balobaka bongo. Il est toujours comme ça, debout. Il nous regarde, il est là pour nous défendre. Et Dieu défend toujours côté oyo ça juste. Nzambe jamais kokende ko soutenir les mensonges. Ou Nzambe jamais kokende ko soutenir batu oyo les assassins tels que Moïse Katumbi, Kagame, Kabila, yoka bakawana. C'est donc l'être wana l'être trop dangereux. Ya kokima na mboka. Soki oza na mwana kombo na ye bandi na ka longola kawana. Eza lettre ya bien te tala Kagame tala Katumbi tala Kabila mama yake ya mama te baka wana naza na mauvais souvenir ya lettre ka
naza na mauvais souvenir ya lettre K. Kabila, Kagame, Katumbi, Batouane. Eza bakombo ba lettre moko très dangereux na mboka na biso. Il faut to effacer yango, il faut to supprimer lettre wana ya K na mboka na biso po kimezala. So asa okiko nkamwa yako yebisa bana mboka mo muke nkamwa ya nini ba bare kaba oye bimakwana ngai na kokweya ngana ko bakimi wapi babio bakimi na bango yango na lobi eza labo munene oyo eza kosalema na kaya munguna labo ya makasi labo na ngai eza kaka ya kopostaka babiloko ya lokuta pour troubler le peuple baza fort na kote wana soki omoni bise oyo balobi mama moko alobi tala Tshisekedi tala kabakaba ye wana azokelika okindoki ya modele nini bareseau sociaux yango bato baoloba tozomona mpe me moto asali yango tozoyeba te ke bakanga ta kokanga aya kopesa biso information ya solo me réseau sociaux eza boye ndenge nini kabakaba ye wana tala kabakaba ndenge akiti soki otali mutuka wana biso toza na mutuka wana te et puis mituka na biso oyo ememaka baprisonnier ezalaka ta na fenêtre te ezalaka lokwa contener bokoti boye bakangi bino kekekeke ezalaka ta bongo yoka ntango bazokita mutuka wana ezalaka awa te ya biso te dede soki otali mpe babordure wana eza ya awa te me bato mosusu mpe baza baignora bato kaka baza kaka bato lokola bato ntango akomona boye na ndenge madamu wana banda koloba o omoni te ndeko bakimi tala ndenge bazokende me tala ndenge bazokende mutuka wana ya biso te bordure oyo ya biso moi-même na mipesaki réponse esa bapesanga réponse ya eloko wana epuis eloko nga na oloba barin ata gouvernement tolandi gouverneur lobi toza na preuve ya bato baza koenlever je crois soki alobaki bongo me ya baparti organe ti lelo tomoni ata preuve te ata moto yango esika balongolaki bakundi ye tomoni te nyonso wana il faut tirer attention eza jeu d'ennemi yoka soda wana aza chijingijingi chijingijingi asakisengi bolole yo monique soda wana azalaki kosamba lokwa na kobanga moko boye il ne maîtrise même pas son dossier propre soi-disant mwana nanga kasi magistrat nini azalaka na nini oyo nayebi kombo na ye te eza na carnet na tiki na ndako esikoyo oyo me ozoya kosamba likambo ozwi bacarnet otiki esusu na ndako na bakombo ya bamagistrat na yo oyo bazalaka na dossier babengaka ata bourgmestre oyo ayaka mpenza koasiste na likambo donc biloko moko nga nazokomprendre yaya tofongola miso ya jeu d'ennemi. Jeu d'ennemi est déstabiliser le Congo na peuple congolais soki osali analyse te soki oza na motema kokita te okokoya lobi nayebisa yo ke je me félicite moi-même que je suis intelligente, sage. Moi. Tangu na yoki sango ya liwa ya noko nanga chérivé auquel mbala mukona lobi. Non. Ça c'est sa famille politique. Moi-même j'ai dit ça. Mais na propos na lobaki deux parties. Na lobi soki ezapona ba divergence ou bien ba conflit ya ekolo na bango te entre batetela na batetela te eza na parti politique na ye mais tala koto yo te nzamba lobi te awa parti politique na ye nde elie mwana bato les plus jeunes même Katumbi les plus jeunes le Chérivé okende le plus jeune que Katumbi okende atangi koleka Katumbi Katumbi aye kolokota politique awa nani mutu atombola ye eza Kabila
parce que ye toyebi ye bien penza na makambo ya pêche élevage makambo et tout consort oh ya zoloba français linga ayebi te français ayebi te swahili yango alobaka yango mpe bien te soki otuni baswahili alobaka yango mpe bien te anglais yango eza kaka kebakeba kasi mutu ye wana azoleka na rfi radio monene chaîne monene boye akende olobaki bagouverneur mite wana baza na bureau climatique est ce que ezalaka yokanami biloko oyo voilà bandeko eza eloko ezopesa mitema bato mpasi na liwa ya ministre na biso chef okende epesi bato mosusu mpasi makasi bato mosusu baza bisengo ya te atikeli biso place madame tokende deja na suka ya émission na biso nini ozosenga epa mokonzi ya mboka na biso mpe ye nde komanda ya moto ya masuwa na biso totambola na biso nini oza kosenga mpe bitumba oyo esuka ata kosuka général mayela alobaka nga peut-être nabotama nano te ou bien nabotama nazalaki nano mwana moke alobaki soki omoni na insécurité eza kosila te yeba ke bacommanditaire baza na kati wana bagénéraux bacolonele bato mosusu bakozala na kati wana basécurité nyonso bakozala na kati il faut parce que bango baza insécurité ezosila te mpona nini epuis na capitale place basoda na bapolisier baza plein na service de renseignement ya makasi eza na kati ya capitale mais na capitale nde makambo wana eza kosalela baza koidentifie bango te mpona nini eloko mosusu nazoyebisa faci beton mwana mboka motema pembe balobaki bango opposition aza sur te aza kutu prête te ya kokende élection baza kosala biloko nyonso wana pour empêcher les élections baza kosala tout ça pour empêcher le 6e jet de francophonie. Quelles mesures que vous pouvez prendre, cher président? Awa to lingi service. Donc bango bonya ta stratégie, bon monter les sources stratégiques koleka ya munguna. Dans un mois, dans quelques semaines, biloko yesila. Mwana Congo alala ta na nzala na ye, mais na matoi na ye ezala na kimia. C'est ça. Ezala na kimia. Tokomi kobanga nyonso oyo toyebi ke eza je ya munguna balingi te kopesa yo temps libre bazosala po peuple ayina yo peuple oyo apesi yo déjà confiance à 90%. Oza na confiance ya peuple tout entier ya Congo mais bango bazosala po peuple wana alongola confiance epa na yo yoka langage na bango dollar ekomi na combien et social ezate etala boye boye peuple pas à la carte faible akolanda bango ke bango nde baza na vérité or en réalité bango baza na vérité ata mon côté baza ata na leçon ata mon côté ya kolakisa biso mutu te na ndenge na bango ndenge baza basalika na bango ya opposition wana mutu alingi Congo koleka facha za te mon cher mutu alingi Congo koleka facha za te za lokuta eza lokuta ye fayulu wana oyoki bato biso balobi faci protéger nani fayulu balingi Kagame na Kabila na Muzi na Katumbi balingi baboma fayulu fayulu azala na kaya po nyonso wana babomi opoza ya makasi peut-être selon bango elata Tshisekedi ozoyoka biloko wana. Donc stratégie à makasi papa, conseil des ministres et de conseil de sécurité bakota chiwewa ozawapi na oyo général ya la police oba uti konome papa ozawapi mbelu ya ane ozawapi tango bakokanga bango wa ba amina bango bayeko bimisa bango pays ezada ngo kaka boye mutu akolakisa compétence na ye penza boye tobetele maboko aza te. Donc je
j'ai toujours dit plus de 100 millions d'habitants ya Congo, ya ba Congolais awa. Il n'y a que Félix Moutouaza na motema malamu na Congo. Oh libabete. Ça va madame et ça bandi konoso bazeli bakwa kulanda na kula lelo na chaîne na bisa Musakuli Chapeau TV. Moi bambote. Merci beaucoup na balandi biso na tongo ya lelo. Nazo invité bino ya ko s'abonner na chaîne parce que eza chaîne moko ezo luka information à la source. C'est ça. Et puis bayambaka kaka ba analyste oyo basalaka ba analyse bien, bapesaka bino ba actualité ya solo oyo eza dominé peut-être na mboka na biso. Na pesi bino mbote bino nyonso boza kolanda biso na benami na kombo ya Patience Ngouyi, communicatrice de l'UDPS et du chef de l'État Yemei mwana nzambe. Bazalaka mibale te nzambe apona ye moko. Alors ndango bozomona bango na nyonso toza kolokota kaka moko bazosala baje na bango me biso tokoyisa bango na baje na bango wana. Donc to continuer ya soutenir Fachi Bedon, to soutenir misala na ye, to soutenir vision na ye, to soutenir que makambo na ye nyonso j'ai de francophonie ekende liboso, élection esalema biso tonyata esprit nyonso na ya munguna akangama neti yawa nazozela peine de mort ya Katumbi na ebite yo nazozela peine de mort ya Katumbi, nazozela peine de mort ya Kabila, nazozela peine de mort ya Kagame ndenge nazabu naozela ngo ah oui. Voilà, ok, merci beaucoup. Ceux qui bolingi bozwa ngai na numéro 081 plus 243 81 375 90 68 plus 243 81 375 90 68. Ah oui, bye. Merci bandeko nyonso bazili bakwa kolanda biso na journal lelo tozongisi bino matondo mingi surtout epa papa Michel Chapeau depuis Canada, maman Antoinette Dembo tozongisi na bakota trop olukaki madame Ngouyi tozwi babenga ozalaki na besoin de ngai po encourager ngai po bakisa idée mais depuis nalekaka na chaîne babenga